Shalom, shalom, peuple de Dieu, maman nangai nyonso, oyo bolanda kangai na tranche na biso tolobi, on l'appellera femme. On l'appellera femme, eza émission présentée par maman Bena, de Tazata bolanda kangai. Et na pamboli ba maman nangai nyonso, oyo boza na Paris, na Canada, États-Unis, Suède, London, partout, na Afrique, na mboka na biso Congo. Bino ba oyo bolandaka tranche na biso ya YouTube pe ba émission oyo tika kimia na nzambe eza na bino elongo. Alors maman nanga moko ya Suède abenga tabi maman Benanga na ninga ko mingo fola ta maputa na utaki pe kopesa ombote la fois passé maman ya solo na lobaki yango maputa eza kitoko mingi pona biso ezolakisa culture na biso toza ba femme africaine. Il faut tout la penza culture na biso. Même en Europe, bon mon arata tokuta na kana ba manifestation, ba bikolo na bikolo, ba eba ko distinguer biso, ba oyo baza ba congolese, ba oyo batna mboka na bango. Donc suite il y a elateli. Alors na pambol pende ko na mwasi Charlie Show. Donc oyo to metena to sala tout que to eba ko meteni culture na biso elate na biso na maputa ko lakisa bis ko lakisa ke tozali ba africaine basi RDC eloko makasi. Alors na tiki maputa te maman na lobaki de temps en temps na jouer naza présentatrice na jouer ba rôle mebele de temps en temps na émission na biso on l'appellera femme banda munanga na lati talanya tisiko na lati femme africaine bilamba na biso oyo zopesa biso respect. Alors na kozwa mata ebelete na lingi un peu tokota na moi exhortation ba mama nanga partout oyo boza kolanda ngai na ngonga oyo ngonga to ngonga oyo ko kolanda na ebite ngonga nini yo zolanda émission oyo on l'appellera femme. Alors émission oyo on l'appellera femme et ya ka de ça pour na ko réveiller biso ko mobiliser biso ko telemisa biso ko révolutionner biso ba mama. Et naebi ke nzamba salanga grâce moko ya message ya ko sunga ba mama na lobaka la fois passé que nazwaka message moko nzambe sainte soit lobelanga lobi na nzela na yo ba expérience oleki na ona vie na o base belé ba ko pambola na nzela na yo et yango pe to lembite to banda na Afrique to ye na mboka ya Europe to za ko continuer ngo parce que to yoki mungongo na nzambe pe to sala tout to sa mungongo na nzambe. Alors bande ko nanga ba mama na yeka kapona pasi na motema pe makambo ezoleka na mboka na biso parce que tozoloba mingi omoni mibali balobaka mingi basi mususu pe bazoloba mingi mais biso ba mama eza na basi mususu pona lobaki il y a une différence entre la femme et une mère. Biso esengeli tolongwa na catégorie ya une femme tokoma na niveau ya ba mère azali mama azali mutu azwaka responsabilité so totali lelo bato babengani basi toza basi en général mais biso yo surtout basi toza lolengi moko te tozomona bato bana souci ya mboka te bazosala ba fête na bango bazosala makambo ebele donc pona makambo mboka etali bango te mais tozoluka ba mère oyo baza na souci botala kaka bato bakufi ebele banda ebanda bato bazokufa kaka makambo ezosala makaka mais na ngambo na biso bato bazokufa mais na ngambo na banguna na biso nini eza kosalama eloko te. Alors pourquoi ça? Pourquoi pour tout monde que côté na biso toza koloba mingi mais côté na banguna bango baza kosala ba stratégie na bango baza koboma baza kosala tout. Alors na émission oyo on l'appellera femme maman na lingi na yako exhorter yo na Éphésiens soko ko kozwa Éphésiens chapitre 6 verset 12. Kamata yango tanga yango zwa Bible na yo tanga yango ekozala malamu. Na ko continuer na lingi un peu kotalisa yo penser na nzambe penser ni nzambe a lingi ke ngana yo mama oyo zolandanga tozala la fois passé na lobaki penser na nzambe to volonté na nzambe ezali ke nzambe lingi kosala biso tozala ba vrai ba intercesseuse to pe ba intercesseur tozala ba vrai gagneur d'âme to pe ba gagneuse d'âme tozala ba vrai ba partenaire oyo toza ko soutenir na musala na ye tozala ba gagneuse d'âme oyo koki kokende partout ko sakola sa malamu ko luka ko gagner ba âme perdue ba oyo bakufi na molimo kozala ba intercesseuse ko bondela donc luka na kati na makambo misato ozwa responsabilité moko mama
parce que biso ba maman tozala ba responsabilité ebele o nzamba pesi to capital makambo tout mais so totali mboka na biso lelo soki efandi bokonzi oyo efandi tozomona bato bazwaki les devants pour la kosomba batezana eza basi bazezabel babimi bakie basombi bapaster bazopesa bango bazosala bapropagande makambo ebele bautilize mwasi ko na milie nyonso mwasi azalaka na influence mwasi ayebi koinfluence mwasi ayebi kosala nyonso yango ozomona na kati ya feti soki mibali baza soki mwasi aza te feti wana ezalaka elengi te esika nyonso oyo bazosala likambo soki mwasi aza te antuka elengi ezalaka te soki mwasi azali okosanti ke organisation kozala elenge kozala omona mpe bato bakosepela parce que mwasi eza ndenge charisme moko bo oyo nzambe atia kati na biso apesa kati na biso e nalobaka la fois passé na kati na biso basi mwasi akoki kosala programme akoki kosala likambo moko na ndenge ya mabe akoresi nango na ndenge ya malamu to mpe na ndenge ya mabe akoresi parce que abengani aza mwasi azali file oyo nzambe asala biso lolenge wana mais biso toye kosala na ndenge ya mabe te toza koluka kosala na kote ya malamu parce que mokili ekufaki na nzela ya mwasi mokili ekufaki na nzela ya mwasi mokili mpe eyaki kobonga na nzela ya mwasi donc mwasi aza kojouer deux rôles dans le faux ou dans le bien maintenant biso to se lancer dans le faux te biso toza ko se lancer dans le bien pour na ko sauver ba âme ko sauver mokili ko sauver batu pe ko luka ko sauver mboka na biso alors maman nalingi yo ozwa part na yo na trois choses oyo nalobaki kozala partenaire kozala intercesseuse kozala gagneuse d'âme luka eloko nini oyo koki kosala po biso tozosala part na biso eloko ya liboso bandeko na biso baza kokufa na kati na masumu na kati na mabe na makambo ebele nini yo mama oyo yo ozosala mpona koluka kosauve bandeko wana na entourage na yo na famille na yo na nyonso nini yo ozali koluka kosala mpona kosauve bango alors ngai nayo na poko ya lelo tolingi tomeka mpe kotanga mokie tokotanga na Efésien nde nalobi wana po lumière ezobetanga kolimisanga mokie yoka ndenge bible eza kolobela biso na Efésien chapitre 6 verset 12 bible elobi boye elobi car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre le monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Na 13 balobi, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour continuer, tenez donc ferme, ayez à vos oreilles la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Soit tu sautes toqué na 17 et lobi, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ndekonanga mwasi yoka ndenge Bible lobe biso. Mama, Bible eza kotalisa biso ba arme nini? Bibundeli nini oyo biso sengeli tozala nango. Liloba na nzambe ezali arme munene oyebi liloba na nzambe soki esikoli yo ebikisi yo mama okokoma free okokoma libre Bible lobi si les fils de l'homme vous affranchissent vous serez réellement libre lelo soki bato ebele baza libre te parce que nano basali rencontre personnel na liloba na nzambe te mpe na nzambe te yango tozomona makambo eza kotourne a rond makambo eza kotambola lisu te parce que bato basali rencontre personnel na nzambe te o liloba na nzambe soki okutani nango liloba na nzambe Bible lobi tolata yango na nzoto na biso ezala lokola ceinture nyonso ezala ba signification ezala vérité ezala protection liloba na nzambe ko protéger yo liloba na mutu oyo akutani na liloba na nzambe kati na ye akozala na vérité kati na ye akozala na bosolo kati na ye akoyeba kotambola na sainteté na kobanga nzambe donc makomi na nzambe soki efandi kati na yo makambo nyonso ekozala na yo elongo. Alors mama na ngai nalingi vraiment ke na poko na lelo to pe na ngonga oyo yo ko kolandanga na kati na émission oyo ekende na ko révolutionner yo parce que soki na tali na ba formation oyo tozwa nazo pambola en passant église nanga place na uta l'église armée de l'Éternel et la chaîne auto travail qui la chaîne RTAE la chaîne qui change la figure du monde na ndamba formation mama oyo tozwa ki batalisa ki biso que Dieu veut faire de nous de bons soldats de Jésus-Christ. Nzambe azolinga asala biso ba soda ya Yesu.
oyobi na mateya oyo na koloba na dévolé kotalisa spirituel pe kotalisa physiquement. Spirituel, c'est-à-dire Yesu alingi asala biso ba véritable ba soldat ya Yesu Masiya pona koyeba ko gagner bandeko na biso, ko sauver bandeko na biso, ko aider bandeko na biso oyo bazo komona pasi, oyo baza ko souffrir. Na lingi na pesa définition ya un soldat po tozomona na mokili oyo bandeko na biso balataka bilamba makasi ebele bayebi rôle na bango te. Pourquoi osarole na musala wana? Pourquoi ozosala musala wana? Na koyi kopesa témoignage moko ntango nazokola nalingaki mingi nasala musala ya basoda kolata bilamba makasi. Mais papa na biso aye kopesa ngai konsa alobi mama na bana nyonso parce que na famille na biso babota biso toza 10 toza même peu même balobi nga naza 7e na famille. Alors papa aye koloba balobi na bana nyonso ndenge namonaka yozaka motema malamu motema ya mawa na lingi te okota musala ya kisoda parce que soko okoti musala ya kisoda musala ya soda echangeaka bato esprit yo ko changer na lingi osala musala ya kimonganga. Nalobi papa na okoka musala kimonganga te nga funa sala musala ya soda. Papa alobi te atelemeli nga funa sala musala kimonganga. Alors ndeko nanga susi na ngeza nini tango nazomona bato bazolata ba teni bilamba wana basi bazolata et puis na bande kolinga bite funa sala pona mboka nanga nde bande kotambola ba défiler na lingi funa défendre mboka na ngai soki banguna ba ye nga pele ba ko défendre. Mais esala yake na ko sala musala kimonganga na kata kimusala kimonganga tango to yeko sala bandeko nanga parce que musala nyonso yo mutozo pona po osala ezalaka na ba avantage nango na ba désavantage nango. Avant ça les locaux il faut koyeba ko sala ka eloko pona bisalela sala te mais sala même bano tozo bota il faut to orienter bango cour nini mwana ko sala eloko nini mwana ko sala nyonso nezaka na rôle na biso on l'appellera femme biso ba mama nini to ko sala parce que toza na mukumba ebele. Alors entre parenthèses nde naza kokende na témoignage oyo toye na yeko sala musala ya kimonganga na musala ya kimonganga toye kosilisa parce que natanga na item kaspo na Gombe tango toye kosilisa baye kotinda biso ko lancer biso premier stage na mama yemo et na mama yemo tango toke na mama yemo groupe na biso wana baye kotinda biso na pavillon ya bapota na yebi soute pavillon ni nango wana ba pavillon oyo baswanyaka bato mingi pona pota. Alors ba pesi so akonsa balobi tokoyeba ya solo soki musalo bino boponi tokoyeba bino so boza bolingi yango pena na stage nde tozotinda bino bokende kosala stage parce que na musala oyo eza na ba risque eza na makambo ebele soko lingi yango ekoyeba so po lingi yango te ekoyeba. Alors balasaki so tokie kosala stage na mama ye mo batinda biso tokie na pavillon ya bato bapota obi pavillon wana bapota na ndenge bato basala bango bakata bango makolo bakata maboko bapota ya minene. Alors nga nazalaki na mina nga moko ya mwasi baye kotia biso bapesi biso quelque bambeto to soignaka bango et toye kokuta na mama moko basalaki opération ya bakataki libele pona cancer. Maintenant tango baye ko toke po to soigner ye eloko biso toke tu ya liboso nga mtu nasalaki tuwa mibale po tozo solo na baninga nga na osala lelo lobi yo kosala mais toza ensemble pona ko aider muninga ba coton ba kisi ba nini pona ko bongisa ba pota ko sukola wana. Mais muninga na mwasi tango to komi po to soigner mama wana azalaki bakati libele cancer na tolo donc na libele donc ezaki pota ya munene loko ko tala te tango muninga zui sizo po ameka ko sala ba nettoyage sur place à quoi qui émotion a piqué crise à quoi sur place. Alors to koma ki paniqué na zui na bengi ba ninga mususu seku po ba ya kolongola ye. Alors ba rapport wana musala tant to sala stage et koma ki tina école tant bazo pesa ba rapport ndeni musala bo bandai ko sala bayaki kolongola ndeko mwasi wana balobi non oza dignité ya kosala musala oyo parce que to expliquer ki bino na kata musala tant to ke kosala okobwaka soite po yo moko lingi yango eza pona ko susia ko sunga batu eza na ba solo eza na ba ka mususu mayota lango eza te ba solo makambo bele okobwaka soite il faut ko sukola mutu na pota avec amour il faut ça na bolingo. Alors biso auto sala ki stage na biso to silisa ki yango pe bakolaki biso bapesaki biso ba rapport ya malamu na ba mikonzi na biso école baninga mususu pe bakokaki yango te bamuso eza solo baka oyo ngana okokate babandonaki yango mais biso lokola to ndimaki musala wana pona kosunga bato pona kosoigner bato amisubela asala basalite asala nyonso
biso tokoki kobwaka soi te tolapaki ndai ke musala oyo naponi yango mpona kosalela bato kosunga bato ndenge moko nalingi naloba na musala oyo ya kisoda eza na meme na mboka na biso mpona lobi na koloba na deux volets spirituel mpe physique bandeko mosusu oyo bandeko na biso bilamba makasi oyo soki totali ntango balapaka ndai balobi nalapi ndai mpona kosalela ekolo na nga mpona kogarde bapeuple na nga na babien na bango mpona binemi soki bakoti na mboka nga nayeba kodefendre mboka na nga alors ebele bayebi rôle wana te tozomona soki bitumba ekoti na mboka bango po bakoma kolata bilamba double omona na se kuna elamba mosusu ezali soki bitumba bandi ye achange bilamba akimi atiki peuple dans le vide atiki peuple na babien na ye donc ayebi rôle na ye te ayebi te objectif nini eloko nini etindaki asala mosala wana te alors ndeko na nga ntango yo ozoluka kosala eloko songolo yeba mosala ozosala eza nini ozosala yango pourquoi mpo batindiki yo oyo ezali kaka eloko oyo etindiki yo susi moko boye etindi soki ezali susi moko etindi yo osala yango okosala yango kitoko mpe baconséquence nyonso ekoya okoaccepte yango baavantage na badesavantage okokutana yango ekokende liboso okoatteindre objectif parce que ondimi mosala wana mais soki osali mpo batindiki yo okosala yango na koyimayima mpe mosala ekokende liboso te alors yango nalingi nazonga awa yoka na ndambo na baku oyo tozwaki bayebisi biso boye balobi un soldat doit avoir son uniforme awa mama nalingi nasala yo ozala un soldat ya Jésus-Christ po soldat azali moto oyo akengelaka soldat azali moto oyo ennemi soki esa koti ye il faut repousser ennemi wana maintenant la définition balobi un soldat doit avoir son uniforme son arme et de connaître comment les manier. Soldat esengeli azala na uniforme na ye, azala na monduki na ye, pe ayeba kosalela monduki wana. Biso ba oto yebi liloba na Nzambe, monduki na biso eza Bible. Bato ebele Bible le premier ti le 30 ebele batanga yango te. Toza meme na site na biso kala te kofungwama awa toza na baprogramme kitoko oyo tokosalela bino eza na batelevizio mosusu bokotala yango te na site na biso Sentinelle TV na Sentinelle TV tokoyela bino baprogramme ya culture wana bato awa neti na poto ebele bilongo kaya kokanga baprogramme eleka mais na nzela ya culture tokotalisa bino bato baza na batala wana bakosekisa bino po koseka mpe eza art eza na bato mosusu bakoya na makambo ya kitoko mpona koede bino ofandi boyo se distin ozolanda ye mpe oyoki kimi oyoki esengo moko boye mpo bato ebele baperda esengo ezalaka esu te ka baproblème na baproblème na kati na site na biso na kati na tv na biso Sentinelle TV tokoya na makambo kitoko oyo tokoya koaborde bino alors nazongi na mutu na likambo na nga ezali vraiment très important ke yo mama ndenge nazoloba nalingi nasala ozala un soldat ya Jésus-Christ un soldat oyo oza na uniforme na yo oza na arme na yo pe oyebi komanye yango soki nazongi na nzoto bandeko na biso oyo baza na mboka soki otali ba uniforme balataka kutu soki euta wapi ondie ezaki na se na mbeto eza susu propre te do osanti ke bazozo bango na valeur te nzoka musala yo poni musala o bandeko na biso baponi eza musala moko oyo esengeli bato oyo ya mboka bapesa bango longonya mpe bapesa bango lokumu mais so otali basoda na biso bato ya liboso tomona yango na mboka soki eza na bato esengeli barécompense bango mingi eza basoda bato ya bilamba makasi mpe baminganga oyo bazosimba vi ya bato po soki lelo baminganga baza te eza pasi lelo soki basoda baza te mpona kodefendre malgré tozotala lelo mboka na biso bandeko na biso balata bilamba makasi babotoli bango baarme nyonso baza so na baarme te donc bamipaya binemi baye bakonzi bango baza ta na emo ya koloba te alors tozongi mama nga nalingi yo ozala un soldat luka ozala na uniforme na yo luka ozala na arme na yo pe arme wana ezali Bible oyeba komanye yango na mikakatano nyonso oyo Bible eza koyebisa biso oyo totanga na Ephésien na baobstacle nyonso na bata nyonso tu oyo mabe ezoya biso toyeba koresiste po totanga na Ephésien Bible elobi ke bitumba na biso eza
nanzoto te, mais toza ko lutter contre ba esprit, toza ko lutter contre ba méchant. Yango na lobaki chaque vendredi ba maman toko banda ko bondelaka à partir chaque vendredi à partir à minuit. Nanda qu'on a créé un noyau de prière tolobi que 2015 toza ko conquérir yango ko bonde la pona mboka na biso ko bonde la pona basai na Nzambe po basai na Nzambe belé mokile sombi bango o basai na Nzambe de baloba kaliloba moko pe nyo se changer mais dia ba ye ko boto la bango pa wana na ba circonstance ya vie po makambo elala et marcher lisusu te. Alors na lingi yo maman ozala un soldat. Yoka première chose oyo un soldat. Notre premier front, notre premier front de bataille, c'est notre vie. Oyobi, front ya liboso maman, oyo, tango yo za soda na Yesu, po oyo ba kobunda, et loka liboso, il faut kobunda po na vie na yo. Okoki no okende ko libérer mutu mususu te, wana vie na yo za ko kangame ko simba te. Yango frère liboso maman Luka au combattre pour la vie na yo. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Ba réalité ni nezo le kana vie na yo. O zo ko marcher te. Et sengelo lité nango jusqu'à ce que au palper, au simbi yango nde obi ke non na longi etumba oyo. Soko sisi ko bunda pour la vie na yo. Deuxième bataille. Notre premier front de bataille c'est notre vie. Après ça, la famille. Au côté de la famille na yo. Ponako ko bunda pour la famille na yo. Na ko pesa quelques moi témoignage ezaki semaine passée nazo bonde na ekolala na ekolota maman na biso parce que ça kolipe maman zo bela na ndoto na yo komona maman zo bela likolo vimbi siko nga na ndoto maman me makolo maman likolo vimbi makasi bu malade zo ba bwa kele ko bwa kele za normal te mais na bi maman tia likolo na ba do prier pour na ndoto parce que Nzamba lobela fabiso d'une manière d'une autre. Ezate ko bolanda ka batona o abimi na molimo akete. Là c'est la sorcellerie et puis on les a magie, mais Dieu parle d'une manière d'une autre. Nzamba ko lobela na ba vision na ndoto Nzamba ko la so même likambo ko bima ko sala malobi. Dieu est capable de te montrer. Et tant on a écolo na bandi ko prier pour la maman likolo wana na bandi ko prier après maman nyoli si lokolo a commis bien. Et les qui et ça dit 3 jours na zo appel. Moi la grande ça benga oh maman leki toza awa maman kutoza gravement maladie donc moyete il faut tinda quelque chose na esi ba même pelo komoko et na tika ko tinda pelo te maman za awa azo bela sérieusement donc maladie moyete vraiment toza l'hôpital na mi lobeli kanga mona kata mutana bi oh Nzambe na minute na tinda ke lokote Nzambe mema kama na oto mona ngoti na telemi lisusu tango ba pesi nga samwana na fuka mina bandiko ko confesser ndenge nazalaki ko prier na batnabi Nzambe oyo nyoso nga na monaki na butu oyo nyoso nga na monaki na ndoto naza ko telebelango o soki eza mipepe ko uta na nord na sud ya batu nza na telemela ona kati na prière et après quelque temps ba ko benga na tindaki quelque chose et taki maman après oh akomi kutu siko ça va siko c'est bon tala maman Nzambe akoki ko lakisa o makambo yo zo ya po yo o arrêter yango. Balobi deuxième nena oti ko lobezali famille, après to kokota na pays, après to koti na continent, après to koti na monde. Maman na ngai esenge na biso koyeba kozala un soldat akoyeba kosala koyeba ko kengela zinga na ye. Maman kengela libota na yo vie na yo mboka na yo continent monde partout bisika yo zwami soki obengami un soldat luka oveye na makambo wana parce que Nzambe alingi kosala ngana yo tozala un vrai soldat yoka na se soki na kiti na formation otozwa ki balobi Dieu ne peut pas donner de responsabilité à quelqu'un sans qu'il lui aspire confiance. Balobi Nzambe akoki kopesa mutu responsabilité te soki aza kopesa e confiance te. Ngakutu na mitu ngabi Nzambe apesa biso pe confiance ko mama Nzambe apesa o confiance. Ngana ndima ka Nzambe apesa nga confiance. Po makambo ebele Nzambe atalisanga ekoki sama. Po makambo ebele Nzambe alobela nga na mona yango. Mama Nzambe pe aza kopesa o confiance. Place ozali Nzambe azopesa o confiance. Confiance pour na mboka na yo. Confiance pour na entourage na yo. Nzambe aza kopesa yo confiance. Yeba bangune si bakoteli biso mama na mboka.
tango za soda na pona kota na makambo na sisa no ezali spirituel tango yo za soda yeba ennemi nyonso akoya pona koluka ko détruire famille na ko détruire libala na ko détruire bana na yo nzambe akotelemisa po yeba ko arrêter bango banguna ba méchant o toza ko bunda ba esprit méchant o to mona kate baza ba esprit ba yebi force no mama parce que ba yebi ke nzamba za ko pesa o confiance ngape bo ba yebi ke moi si wana zoloba en tout cas za ya nzambe yango wana makambo nyonso na monde de ténèbres tango za ko célébrer pona ko bebisa bana na yo pona ko bebisa ko kotsa bana na monde de ténèbres makambo ebele mama yo il faut veiller nango lokola soda pona ko ba ko arrêter yango maintenant to sukela to kota siko pona école na o etali spirituel mama telema pona libala na yo telema pona bana na yo telema pona makambo na yo soki na no moni accomplissement nango te ko tika te jusqu'à ce que yo ko simba Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Bible les autres ça même moi si oh juge de maman oh azaki na problème azo qui n'est pas juge abi juge il faut katele makambo juge abi moi si oh tellement kazo tungisa ngai tikana katele pona za na kimia nzambe pe tango biso to tungisa kaye amona kabi te il faut kana pesa tala bana soko promete mwana na koyelo lobi bombo obosani mwana obosana te papa o prometa kingati mama si tellement mwana zo tungisa yo ekosala tuke okende osomba po otikala na kimia opesa mwana eloko oyo ya sengaki tokiti na se balobi Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas donner la responsabilité à quelqu'un sans qu'il aspire confiance. N'a pas fait sa responsabilité na mutute oyo a fait se confiance. Ce que ça la grâce songolo, nzamba zo compter si yo pe azo pe sa yo confiance, nzamba za na confiance na yo ki osala quelque chose. Sinon, il sera gagneux dans le camp adverse et un soldat ne peut pas entrer en guerre sans connaître son ennemi. Ndeko nanga mwasi mama bandeko nyonso toza kolanda tozomona mboka na biso toza envahi na banguna ba bikolo balati bilamba makasi baye partout kaka pona biso bino moko boyebi nde toloba boye na plan na bango parce que na lobaki toza na politique active et puis toza na politique participative biso toza ko participer et ça na bato asali politique na éviter ce que école la politique peut zalaka na ndimi yango te parce que la politique c'est l'art de gouverner, c'est l'art de diriger na ebi meme wena eza susu makamsusu na ina kota to sisa nano oyo donc na mboka na biso banguna baye na ndenge nyonso pona ko envahir biso baye pona ko détruire na plan na bango na politique na bango na gouvernement na bango bayebi déjà moto aussi ba programmer bozomona bazotambola partout mboka nyonso bazobeta kaka ezosimba te olepe batika bazolinga pe kotika te lokola bagute miel balingi kotika miel te pona bango biso tokufa kaka lokola toza basoso tokufa kaka pona bango etali bango te ebele ya bato bakufi nombre ya bato bakufi bakoki kosomba bango na combien bandeko na biso bakongolais oyo bazosomba bango na basami na bacombien na Londres oloba te wapi oloba te bazosomba bino bandeko eske bambongo bazopesa bino na bandeko na biso ebele oyo bakufa banda bazokufa tokoki kosomba bandeko wana na combien bafamille na bango batikali basi na bango batikali tokoki kosomba bango na combien bandeko na nga conscience esala ba mama yango na lingi na telemisa biso toza na minduki te mais minduki na biso ane oyo toko conquérir yango afin que bato nyonso batrahi Congo bato nyonso bazotelemela Congo bato nyonso bazoboya libération ya Congo nzambe ko est-ce que boyebi ke maladie pe ezali serviteur ya nzambe est-ce que toyebaka ke maladie ezali moko oyo ezali serviteur ya nzambe boye toyebi lisolo ya Pharaon atelemelaki bana na Israël Bible ezoloba ke nzambe ko akidisaki lepre akidisaki maba yango ba mama nanga ane oyo ko ngai na yo na kati ya mabolongo landanga pe panza vidéo partout nazo passer message mama ane oyo biso tozoyebisa nzambe serviteur ya maladie elanda bato nyonso baza ko détruire Congo bao bazosomba Congo Mobutu soki ezalaki maladie te mutu alinga koka Mobutu aza te Mobutu azalaki sukisa elombe mobali
mais nzambe atindi serviteur na ye asukisaki ye bino mpe boza na pouvoir bozokanisaka bino nde bozosukisa bino bozosukisa te toza na moko oyo tobengaka kela likolo na se kombo na ye esukisa baprotection ya mobutu eprotegeaki ete bakisi na ye eprotegeaki ete bino mpe lelo boza na bakisi boza na makambo ebele bozwi bamaladi bokomi kokontamine koboma peuple congolais na lolenge nyonso na bamaladi na basida na ndenge nyonso tala nzambe ko aza na serviteur moko abengaka ye malade yango biso aneyo toza kokonkeri kobenga bamaladi nyonso ke bato nyonso batelemeli libération ya Congo oyo baza kotelema mpe bazotia mutu makasi bazotia kaka mbamba bazolemba te basali baprogramme na bango baélection mpo balekisa bato na bango mama nga na yoko tozosenga serviteur na nzambe malade alanda bango na baparalysie na bapalpitation nzambe ayebako bakufa te nzambe bakufa te mpo bamona libération ya Congo me nzambe akitisa serviteur na ye ya balepre ya bamaladi ava biso tokoma décembre tokoyoka kobanda na mutu gouvernement tikokita mama nazolobetake servante oyo nzambe alobelaka nga na bandoto mpe na bavision ndenge toza bwe ti décembre toza kokonkeri na mabolongo mama na nga ndenge toza bo oyo toza na mois ya mars ti décembre nzambe akokiti mpo toza na baarme te bino boza na baarme boza na baprotection bozwi bagarde corps baza na basaki mpo batia babali na bango mpona koprotege ke basali coup de te kosimba te bosali bastratégie na bino nyonso mais biso toza na un grand Dieu yango anio toza kosenga nzambe akitisa vraiment akitisa serviteur na ye oyo tobengi malade ekita ya balepre ya baparalysie ya nyonso kobanda na mutu tina se befiltre babinemi nyonso bakoteli biso na mboka mpona kodetruire koviole basi biso toza na diaspora kotala kutu so okoti na youtube okoti na internet otala na bana mike na biso basi nde baza koviole bomwasi ya mwasi eza su na valeur te nzambe akitisa mpenza serviteur kobanda na mutu tina se bao bazolia mbongo nzambe akita na mabota na bango atakisa bango ke aza nzambe mpe asukisaka ndeko na nga nakomi na suka nalingi ke naluka kaka koencourage mama luka ozala un soldat oyo ozobunda mpo na mboka na yo ozobunda toza na conférence ekozala du 27 au 28 juin na bapaster nzubila awa na yuke toza na comité de crise oyo tosalaki tozosenga bacotisation mama na ngai na baekole sala organisation eza makambo ya mboka eza makambo te ya paster nzubila oyo ya boye mama s'organize sala bakole parce que l'argent répond à tout ata bandeko na biso na yuke partout mokili mozolanda bandeko tozoloba mingi melo bakesi na biso towana combien l'argent répond à tout tosika no bamakelele to bamama soki bapapa baosala makelele biso tokende na baposhi tokende kosala bacotisation komobilize bato bamama États-Unis bandeko États-Unis bozala na lobby bandeko ya Canada Paris wapi boluka tozala na lobby tozala une force parce que tokoki konier force ennemi te l'ennemi existe pe aza kosala baplan na ye ennemi na biso to po obunda na ennemi il faut yeba ennemi wana okoko obunda na muto oyebi ete bandeko tango tozoloba ke tosala révolution il faut to se préparer parce que ennemi na biso aza makasi ennemi na biso aza na mbongo ennemi na biso aza na nyonso asombi bato nyonso asombi mokili nyonso mais biso toza na nzambe oyo David asukisaki Goliath biso mpe tozobelela nzambe wana mpona mboka na biso Congo bana diaspora tosorganize bamama tosorganize bapapa mage baotia makelele mais biso mama totia makelele mingi te mpo mama mosusu toluka pouvoir sosa mama talaka ndenge bazoviole na cotisation okoka te okoka kosala na pouvoir okoka kozwa pouvoir tobanda na bacotisation l'argent répond à tout je crois nakomi na suka na pamboli bino na présentation ozalaki na mama bena vraiment nzambe na ko bondela na tina message oyo mwasi nyonso alandinga na message nzambe kende ko révolutionner tozala ba soldante oyo tokotelema mpona mboka na biso kotelema mpona bafamille na biso kotelema mpona mibali na biso kotelema mpona makambo ezotambola te banguna bazingi biso basali baprogramme na bango nzambe confondre bango yo confondaki mobutu oyo tindaki serviteur no malade tosengi na gouvernement oyo bato nyonso meme oyo bazwi balingi empêchement balingi libération ya Congo te kende kosopa serviteur na yo ya baparalysie ya bapalpitation ya banyonso ya baprostate elanda bango nzambe kende koanéanti bango kende
affaibli bango bongo totala place bakosala na kati ya pouvoir wana na kombo na Yesu kimia elanda bino bisika nyonso oyo bozwami révolution oyo elanda bino. Vive le Congo, vive la révolution, vive à la présentation Mama Bena. Bye bye, à la prochaine occasion. Bye.